on a le dimanche. Partagez vidéo au nom de Komoko. Nous avons seulement un service Mokolo. Bengan de Komoko peut-être j'ai le service anglais. Que le tout dans le service anglais, tout dans le service anglais, dans le service Mokolo à Lingala, Namana Zambé. Partagez vidéo au nom de Komoko. Bengan de Komoko, encouragez de Komoko à la connecter moment Oyo. On a Kolanda Bisso, Kolanda Matea Oyo. O Nzambe abongo silibiso mukonelo. Hallelujah. Lipa ya bomoy. O Nzambe lipa spirituel na babongo spirituel inonga lelo oyo. Hallelujah. Yesu abali tango zoloko bonde la bonne Nzambe. Pesa biso a daily bread. Pe quotidien. Yango tokozwa lelo oyo. Maloba na Nzambe o abongo si una kosunga yo na ngai. Bilobi ya tindaki maloba pe bikisaki na mkanda Puissance 7 verset 20. Pinazo croire que na mahana Nzambe wala oyo kopambola yo na ngai wala oyo kotonga foi na biso. La foi veut de ce qu'on entend veut de la parole de Dieu. Romains 10 17. Kondimasyo ko kola lelo oyo na komona so biso. Toujours continuer ensemble na biso, toujours parler sur la miséricorde de Dieu. De la seconde ko obtenir miséricorde ensemble dimanche passé. Il y a toujours conçu kaka. La ndengwana, c'est la miséricorde de Dieu. Et à lui, il faut comprendre, mon bien-aimé. Il faut comprendre que Jésus-Christ a qui pour nous battre dans le soumo. Il faut comprendre que Jésus-Christ a qui pour nous battre sa vie à battre. Mais a qui pour nous battre sa battre dans le soumo. Alléluia. Abina yé pour nous luka pour battre sa pour battre la bonga. Il y a une mission à Jésus-Christ. Biso quand ça peut-être que Jésus-Christ quand ça yaki pour nous battre sa vie à battre. Donc quand ça Nzambe alors personne pour nous battre bateau. Ali Nzambe muka vandi be papa muka vandi aozi abatwa sala masupa beta bango. Eza courance mabe ya kozanga na Nzambe. Nzambe ali Nzambe la miséricorde, ali père ya miséricorde. Tebaki miséricorde na Nzambe, ezali compassion Nzambe na moto oyo ya masumo. Nzambe tango tango na masumo za compassion vis-à-vis ya moto wana. Ezali atina Nzambe na moto za passé. Mutoza na masumu, avle kata masumu ya Yesu Kristo te, ali mutoza na pasi. Nzambe atalaka mutu wana na miso ya compassion po tabikisa ye. Atalaka te po abebisa ye détruire te te. Azotala azoyoka mawa po te moto oyo abikisama. Yango nde Yesu ayaki. Totala mukanda ya Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Azokra Nzambe kopambola nga lelo oyo. Tokomona tanzo konte Matthieu oyo ndeko muka comprendre ki puissance sa miséricorde pe ya sala ki Nzambe baptisa ki makasi parce à comprendre que puissance sa miséricorde totala toko landa vina lelo oyo pe toko yebula leçon à partir de ndeko wana mais toka liboso na Matthieu chapitre 9 verset 10 à 9. Matthieu 9 verset 10 à 9. Matthieu chapitre 9 verset 10 à 11. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vers se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Et ça, n'a pas le chronomètre. N'a pas verset 9. Matthieu chapitre 9, n'a pas verset 9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis sur le lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Et lui dit, suis-moi, cet homme se leva et le suivit. Yesu azotambola amoni Matthieu avandaki alaki collecteur d'impôts, taxe collecteur, avant na place ya péage, pa yebisie landangai. Et Matthieu atelemaki alandi Yesu Christ. Dans verset 10, on est comme Jésus était à table dans la maison, Jésus quoi dans la mesa, dans ndako ya Matthieu, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vers se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Juste avant la messa, il y a des penda qui est belé. Bateau ba publicain, bateau ba futa tompako, natanga baki batama be makas, bateau ba boto ba biloko. Ba yaki pe ba vandi na messa elongo na Yesu na ba disciple na ye. Alléluia. Maintenant verset 11.
Les pharisiens virent cela. Il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Tant les pharisiens, bato mona keno bango ba santo. Bato ngate mutama ba poussa pembe na ye. Pour commettre salité. Habitant ba mona ba isi ba disper Yesu Kristo. Pour ni mettre na bino avant di paso lia na ba publicain et puis na bato o ya vie ya malamu te. Bato batambola na vie ya malamu te. Pour ni avant di elongo na bango. Alléluia. Bango ba comprendre que Yesu ayaki pona ko bikisa bato wana. Yesu ayaki pona bata malamu te, ayaki pona bata mabe. Ayaki pona ko mosa miséricorde na ye. Ko mosa compassion na ye. Ota misa bato wana kat na place bazalaki na yango. Alléluia. Voilà que c'est avant da kat na bango, ate ya bango. O ba ko ndima, ba recevoir ba obtenir miséricorde na ye ba limisami. Yango ki mission Yesu Christo. Yesu na verset 12 à 19, c'est que Jésus ayant entendu dans la yokiango, bambo oyo ba pharisien balobaki, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Alors, oyo ba santé malade, bango to ba posa médecin, mais ba to ba malade ba na posa médecin. Ba to ba posa malade, bango to ba posa médecin. Ba to ba posa kat masumu, bango ba posa nzambe. Posa Yesu pote akangola bango kat na yango. Yango ne mission Yesu ayaki na yango. Dans verset 14, dans verset 13, allez et apprenez ce que signifie. Je prends plaisir à la miséricorde. Abna sepela kana miséricorde. Ay bo kende bo comprendre. O ils ont signifié, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Abinga na sepela kana miséricorde, na sepela ka na sepela ko mo sa miséricorde ngai na bato baza passé. Na monsa ka miséricorde na élage ka miséricorde ngai pona ko kangola bango kat na paso bien mais Yesu Kristo yango yaki pona to recevoir miséricorde pona ndeko moza kat na masuma recevoir miséricorde pona ndeko moza kat na pasa recevoir miséricorde ayaki te pona ko beta bato ayaki te pona ko détruire vie bato ayaki te pona ko boma bato yango fela attitude na biso bana nzambe. Atio fosa nango vis-à-vis à moto o ya kat na masumu. Foto na attitude ya miséricorde. Yako bonda pointe yako sungaye. Ezo dépend na ya à obtenir ou pas. Mais biso atina souffrance na ke yako sunga moto wana. Yako bonde yako bonde la pointe na ye. Yako lande la ye. Yango ezalaki mission Yesu Kristo. Alléluia. Abina sepelaka. Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Parce que na yaki pour na benga ba juste te na yaki pour na benga bato masumu. Alléluia. Kolo yeso yaki pour na benga bato masumu. Azo que la miséricorde pana bango. Kolo sa compassion pana bango. Pour toi bimakat na masumu na bazala justifier. Alléluia. Mutazala justifier. Mutamakat na masumu sokat nimi kolo Yesu comme Seigneur et Sauveur. Atie foi et pana Yesu pene misana ngomba gogota. Azo kurua kene kuluzu Yesu comme akeli sumu. Kondima kaka wana kondima esa ke moto a recevoir miséricorde na Nzambe. Tanga ye pana Yesu ndero bana tuna mokande Hébreux chapitre 4 verset 16. Habito hier avec assurance na trône na grâce pour te obtenir miséricorde. Quand vous avez un silence, quelque chose de bien au saraki, au pousse na trône à grâce, au pousse un conseil sur Christ, au obtenir miséricorde. Peut-être vous comptez que tu as foi dans le panaïe, vous avez dimelaïe, vous avez confiance dans ye, vous avez tambour la toujours la miséricorde dans Zambé, vous avez tambour la toujours la marron dans Zambé, la compassion dans Zambé, parce que vous comprenez Eva croix, vous avez comprendre miséricorde tous les gens dans Zéla Jésus Christ, gloire à Jésus, alléluia. De ton monde bien awa. Que Jésus Christ se plaque dans la miséricorde. Il doit prendre plaisir dans la miséricorde, pas dans le sacrifice. Azo moins sa miséricorde, n'a que tant de miséricorde na bateau ou amabe. Alléluia. Ce que vous son avant 24 nangana yo. Lo 24 nangana bis pour tant de miséricorde wana et pas à bateau amabe. Parce que Yesu ko mouvoir te so yo mouvoir te. Yango moni place évangélisation yango za makasi yango wana.
ke ba nzambe ko wume na carte d'évangélisation ya ko sala nzambe ya ke ba bato bali carte na mabe ne ko na ko finga bango ko tiola bango na mabe na bango me ko talisa bango Yesu Kristo ko talisa bango ko so lingi bango mingi ko talisa bango so ba recevoir ba obtenir miséricorde na nzambe na masumu na bango ko so kufa ko ntina yango carte na kuluzu gloire à Jésus ke bakoza na pinite na masumu na bango bakoza na pinite bakoza na condamner na masumu na bango pote kolo Yesu akufa ke ne kuluzu po na masumu wana pote biso la justice na pardonner kat na Yesu zali pardonner kat na Yesu ali justifier na kombo na Yesu Kristo à cause de sa miséricorde. Gloire à Jésus. La puissance de la miséricorde. Miséricorde dans Nzambe. Compassion en Nzambe na moto ou azali offensé à masumu. Mais on a Nzambe na moto na zakat na masumu. Gloire à Jésus. Te otala ndeka moko na Bible o Nzambe a utilisé ke makasi a comprendre qui puissance ya miséricorde. Il est apôtre Paul. Apôtre Paul a ki mobomi avant yamba Yesu Kristo. Ala ki mobomi. Quelque chose ma yelo azalaki na yango. Na judaïsme, azalaki avancé makasi, azalaki ignorant. Azalaki un crédit na makambo nzambe ya Yesu Kristo. Azalaki koboma. Tout en a vu apôtre Paul de balobi na biso. Tout en Actes chapitre Actes d'apôtre. Tout en apôtre Paul abango tambo sa vie na ye pour te comprendre. Apôtre Paul, même temps babomaki Timothée, apôtre babomaki pasteur Étienne, Stéphane, apôtre Paul a simbaki bilamba bato babomaki. Donc bilamba batia na boka apôtre Paul a participé même na kufa ya Étienne. Diacre liboso o babomaki, l'église primitive. Tout à l'heure, on a Actes d'Apôtres chapitre 7. Actes d'Apôtres chapitre 7. Un total moi que via apôtre Paul. Actes d'Apôtres chapitre 7. Gloire à Jésus. Autant à verset 58. Ah, attends, bazo bon apôtre Paul, bon Étienne. Puis c'est bon. Les traînaient hors de la ville. Babemi Étienne dans les bandes de la ville. Et les lapidaires, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul. De matin, voilà comme Zubila Mba tié en haut dans ma colo, oye ya Saul. Donc, il y a ce monde en débat de Bouma, Étienne. Puis, à passer qui quatre mort. Apôtre Paul payait mon quoi là qui persécutait l'église. Actes d'Apôtres chapitre 8. Actes d'Apôtres chapitre 8, puis il y a ce point. Saul, Saul, quand il soit comme Paul, il y a Saul. Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Donc, approuva qui en haut. Approuva qui en haut. Comme Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Transma Baluna, verset 3. Saul de son côté ravageait l'église. De Saul, ou comme apôtre Paul, n'a continué avec ravager l'église. Pénétrant dans les maisons, il arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Avant qu'on persécuter l'église, à côté de Bandako, à ce qu'on a blasphème bali, à ce bois mon en prison. À ce qu'on a chrétien, blasphème bali, qu'on a bango, à bois mon en prison. À ce persécuter l'église. Yamo Yesu Christ en côté dans la Damasabi, pour ils ont persécuté naï. Parce qu'on persécuter l'église. Alléluia. Moto Oyo, apôtre Paul, ou a comment détira le Nouveau Testament, mais ça qui persécutait l'église. Avec un nyoko l'église. Avec un nyoko la chrétien. Avec un bon bango. Alléluia. Mais t'as ma balobi en. Tout le monde a tout le monde a Actes d'Apôtres chapitre 22. Actes d'Apôtres chapitre 22. Actes d'Apôtres chapitre 22. Tout à la vie
apôtre Paul. Acte Paul chapitre 22, verset 3. Yemo apôtre Paul Zoloba. Je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi et de la loi de nos pères. Azul Alexandrie, il y a les valides juifs à la ville Oyo, avec instruit dans ma cour Gamaliel, la connaissance exacte de la loi. Donc, il y a très bien. Il y a une loi, la loi Moïse, il y a très bien. Étant plein de zèle pour Dieu, il y a un zèle belé ensemble. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Il y a un zèle, mais un zèle, il y a un quatre ignorance. Avant, il y a un zèle, parce qu'avant, il y a quatre bien comme Moïse. Mais bien qu'il y a un pinir, il faut pinir, il y a un bien contre très bien. Verset 4, Bible. J'ai persécuté à mort cette doctrine. Avant qu'on persécuté doctrine, il y a un Jésus-Christ. Liant et mettant en prison hommes et femmes. Avant qu'on lier et qu'on mette en prison, basse pénibale. À persécuter enseignement. Il y a malheureusement en Zambie, il y a Yesu, il y a message, il y a l'obiko, il y a sali. Avant qu'on persécuter en moi. Alléluia. Parce que avant qu'on aille qui ngana yemi be qu'on ngana yebi. Oh nous sommes ça là yebe lo. Baza li banda. Baza kat na masum. Que balbi avant qu'on persécuter. Qu'on nyoko la bango. Basse pénibale. Au bas chrétien. Alléluia. Mais tellement ce qu'on a dit dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Tout à l'apôtre pour la lumini ao. Tango asi ayambaki Yesu Kristo. Tout à mamuni alobaki. Pour mambo bango sala ngo ça na ignorance ayambaki Yesu Kristo te. Ndemo peut-être yozo la ndanga peut-être. Webi Yesu Kristo na kat na ignorance. O sala mabe. Ozume na kat na be. Parce que kat na ignorance. N'est pas porté pour la zaki. Mais tant ayambaki Yesu Kristo a comprendre ki nguya miséricorde dans Zambet. Dans le 1 Timothée, chapitre 1. 1 Timothée, chapitre 1. Alléluia. Demande à verset 12. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Gloire à Jésus. Apôtre Paul Zoloba Aboui. D'abord, verset 11. Conformément, 1 Timothée chapitre 1, verset 11. Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu, bienheureux, évangile qui m'a été confié. Évangile où on m'a pesaki, évangile où la grâce, il y a gloire, amis on m'a pesaki yango. Verset 12. Je rends grâce à ceux qui m'ont fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ceux qui m'ont jugé fidèle. Abnazo zong saro kume on a grâce pour na oya fortifié ngai. Na Yesu Christo Seigneur ngai oya a jugé ngai fidèle. Alléluia. T'as ce qu'on veut ça lobi. En m'établissant dans les ministères, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Abnazo rendre grâce c'est pas na kolo Yesu Christo. Yem ta tinga kat na ministère, ngai on a qui blasphémateur. Na ko blasphémer. Alléluia. Mais qu'on blasphème, un persécuteur, un homme violent, violent. Donc, apôtre Paul a compris que condition spirituelle naïe. Abi dans un quatre na ministère pour na casse na ngate, pour ça ça lui passe na ngane na zalaki. Et ça Yesu mtatinga quatre na sika oyo. Alléluia. Yéne mtatinga ça pour na casse na ngate pour na mayele na ngate. Abi mais j'ai obtenu miséricorde. Vous comprenez? Donc, alors, il y a qui blasphémateur, qui blasphémé comme ensemble, qui persécuté, montre qui violent, mais il y a qui miséricorde. Tant on a pourtant Jésus Christ, on a eu miséricorde. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Pour nous, on a ignorance, quatre na incrédulité.
Alléluia. Nous supporte pour la salle qui a compris qui ignorant, n'a pas qui n'a incrédulité, il y a une joie qui miséricorde. Bien aimé, yo so landangai. Oyo sala na passé ma be sala. Peut-être aux qui ignorant avant d'envoyer sur Christ. Aux qui ont incrédulité. Zambé a limbi son point yango. Et Seigneur a obtenu miséricorde en Zambé. Parce que obtenu miséricorde en Zambé, on va nous la carte de condamnation de mon côté. On va se continuer à condamner de mon côté. Si on comprend que nous avons ça miséricorde à recevoir en côté, nous avons la carte de condamnation. Satan va rejoindre sa carte na ye, ma belle à sala. Parce que nous avons nous consacrer nous allons punir pas dans Zambé pour ma belle onga na sala. Alléluia. Parce que nous avons obtenu miséricorde dans Zambé. Malgré ça, ça peut ça yango. Mais il y a un joué en côté. Azon di manga atenza be salimbi saye. Azon waga zali pini na be ola saraka. Mettez la porte pour la rubi a. Abna zo ki miséricorde. Pour na sala yon kat na ignorance, na incrédulité. Yona nga peut-être na beto sala. E kat na incrédulité ko zango yeba. Kat na ignorance. Zambe se alimbi so point na be wana. Kotika te satana azong sango kat na yo. Azong son kat na yo. Akansa alors ça que non. Vous allez punir pour ma béwana. Vous allez condamner pour ma béwana. Gloire à Jésus. À contre le verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Verset 15 à la c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les péchés dont je suis le premier. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous allons répéter phrase 1, verset 1. Là, bien verset 1. Verset 15. 1 Timothée 1, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. L'île-bas, oh, j'allais certain recevoir en haut. Et que Jésus-Christ est venu dans le monde. L'île-bas, oh, il y a que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les péchés dont je suis le premier. Yesu est kat na mukiri oyo pour habiter sur le péché batma sumu oyo ngana zali motali poso. Oh, bien aimé. Si on comprend un mot oyo, ben nous tambu la kat na miséricorde na Nzambe. Ben nous tonda ka Yesu tango nyoso tu. Oyo yako biki se batma sumu, rapporte pour la vie zali le premier. Donc, ma sumo yo sala. On va na sala et qu'on ma sumo apporte porter. Parce que mon rabbi a le premier. Azali le premier. Pour aïe bi place à Wutaki. Aïe ma bé à salaka. Aïe bien très bien. Mais azwa qui miséricorde. A obtenant. A lingate satana a kanga ya péché pour servir Zambete. Alléluia. A lingate satana condamné avant la carte de condamnation. Alléluia. Pour comprendre et recevoir miséricorde. Mais ça, on a ignorance, c'est quoi ce que c'est? Si on reçoit pardon des péchés, pour te coller sur les courous, on couvre pour la somme. Et là, au moins, quand on a servi les amba et zalité. Na combo na Yesu Christ. Mais me koti kate lokomo et quand on servi les amba. Obtenir miséricorde en Zambé. Ndime que kolo soit yaki, pour te yo biki sa makati na masum na yo. Pour te yo ozwa miséricorde. Pour toi la pénité de ma belle au saraki. Na combo na Yesu Christ. Ma Yesu Christ stopane ki pambate. Esprit qui pona tina yo na ngai to la pénité na be au saraki. To la pénité na be o ba koko ba saraki. So yo za pénité na be o saraki. Bo o za pénité na be o koko ba koko ba saraki. Pourquoi za pénité pona sina yango? Pourquoi lo ba ke o ba koko ba saraki ya na zo nyoka maboy? Pourquoi lo ba ngo? Comprendre ma on a le bas bien. Soit qu'on comprendre ngo. On va exercer autorité très bien. Mais Satan n'a tiré ngo au bima facile na commander ce qui sont. Pas que le bas que o ezali ngaité. Pour te coller sur ça qui pili et puis na recevoir miséricorde en Zambé. Na ko za pini mabe on a sarakité. Na ko za pini mabe o ba koko ba sarakité. Gloire à Jésus. Na ko za pini mabe o ba parent na sarakité. Pour te nzambali nzambe la miséricorde. Gloire à Jésus.
Bien, comprendre message oyo. Comprendre nango bien aimé. Quand on comprend nango, et qu'on sunga yo nangai. Et qu'on sunga yo nangai. Apôtre pour recevoir qui miséricorde ensemble. Compassion mabe oya salaki. Andimani que nzambe sa limbisa kingai. Parce que na audace pour servir nzambe. Alléluia. A recevoir qui message de nzambe appelle que baso te yango message de grâce. Pour t'andimani que nzambe sa limbisa kingai. Attendre 4 na condamnation te. Tala mamu alobi apôtre Paul a. Alobi na sala mabe na mutu moko te. Na 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Mais ce qu'on a apôtre Paul beme et quand on a foi na yo Satan ko kango na ignorance soute ko za punir mabe o salaki o za punir mabe o bakoko ba salaki parce que kol so qui punir pour na yango. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 7. Apôtre Paul va zolo ba a. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Tout à l'heure l'apôtre Paul moto a compris qu'il a miséricorde de Dieu. Moto a recevé la miséricorde de Dieu. Si on reçoit la miséricorde de Dieu, bien aimé, au temps pour la raison de ma canción, on te que nous avons opinié l'ingaï. On a bien on a salaki. Au temps pour la raison de ma condamnation, te que non, on a ma bien na salaki yango yela ingaï, ma bien ba koko ba salaki yango yela, ils ont salanga bon tout ça. Au temps pour la canción sauté. T'as l'apôtre Paul le balibo. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 2 Corinthiens chapitre 7 pardon, verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Apôtre Paul, bon, ce place de mes termes, pas tout ça qui m'a bien à mon côté. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Apôtre Paul sur la bloc au corps. Que à ça qui m'a bien à mon côté. Bah, personne place de mes termes à bango. Bandi m'a bien à mes termes à bango. Pour ça qui m'a bien à mon côté. Mais moto o azaki persécuté. Moto a bango nyokola ba chrétien. Mais tant accepter Christ a comprendre que non azam mutna sika. O nyo so kaleleki a recevoir miséricorde dans Nzambe. Parbi na sala mabe na moto mon côté. Mais pourquoi on a chaque fois so kansa o mabe o sala ki 10 ans passé, yango kansa on ka lelo oyo. So ko so sala kambe simbite o pona sala mabe boye, yango zo simbate. Attitude zo bloqué ba na Nzambe. Et ça va pas qu'il y sauter. Parce qu'on a confiance dans Zambété. Parce qu'on a même na foi au sali kamoté. Si on a mis au estimité au point ni ma bien ça qui boy. Si ça au point ni koko moko maman moi ça qui boy. Il y a une famille so qui boy. Bien mais bima kat makambo na kombo na Yesu Kristo. Apôtre Paul na sala ma bien na moto mon côté. Na ruina vie à moto mon côté. Mais moto so ba awa qui persécuté. Mais tant que comme 4 na Yesu comprend 2 Corinthiens 5 verset 21 ni moi roba jango. O ya 4 na Yesu azamot na sika. O ya kanyo se leki pe sika ye na bomo na ye. Mais nous comprendre la miséricorde de Dieu. Comprendre la miséricorde en Zambé. Obtenir yango tambola kata ni maka yango. Kezamba li miséricorde. Nzambe aleka masumu na onyoso akala. Aleka yango. Aleka yango. Pour aller aleka on peut kolo Yesu ne kruzu akoma Yesu. Pour ta sopa ki makila na ye. Pour la tinanga na yo beneme. Pour ma soeur non pas seulement elle a couvert mais elle a effacé. Si ma soeur elle est effacée, au gogo za la punité. Parce que punition y a qui na zaya masumu. Si ko so nzamba longoli yango punition ko za umela na bo mona ote. Le yogoza victime ma be ou ya ba parente. Iniquité wana. Parce que quand na Yesu Kristo, nzamba zo a couvrir yango a effacer yango. Alors puissant yaki na zera wana ekoko payer pa na yote. Alléluia. Tu comprends biloko beneme ba na Nzambe. Et ali bonne nouvelle sango malamu nkolo Yesu Kristo. Oyo kosa effort moko te moko tiasi ma foi et pas na nkolo Yesu Kristo. Pe ya sana ngomba ko kutaponsi na yo. Soki na otie foi tout ka kat na mokili. Beno na biloko ba nozala pa na yo. Au moins la punition au moins ba makambo zolanda mais tant otie foi et pas na Yesu Kristo. Obani ko makata makambo wana. Obani ko makata makambo wana.
Gloire à Jésus. Vous êtes toujours bon de la prière de délivrance. Mais tellement na yibi pena elle va croire. Nous comprenons miséricorde, nous comprenons grâce en zambete. Parce que nous sommes bien miséricorde, parce que nous avons grâce, parce que nous avons grâce, parce que nous avons miséricorde. Nous comprenons la montée. Nous avons prié, l'homme nous sera maté, parce que nous avons prié dans l'ignorance. Nous avons prié dans l'ignorance. My people are destroyed because of lack of knowledge. Ba nanga ilibot nanga yali ya baby sama pour na manque la connaissance. Tant qu'on comme quatre na connaissance, oko bima, obimi penda mo obimi na yo moko bimi. Obimi. Right believing produce right living. Si vous croyez malamu, oko vive malamu. Si vous croyez qu'on recevra miséricorde en Zambé, qu'on recevra qui puni na tina yo, oko vive malamu. Mais si vous croyez que Nzamba limbi sa ote, notamment la tout quatre mois na demandé moi la punition que Nzamba doit punir. Puissance de la miséricorde de Dieu. Nzamba ali miséricorde bien-aimé. Ali Nzamba la miséricorde. Atonda quatre na miséricorde. Atonda la miséricorde. Tu voyez que l'homme moko avant la soumission. Yesu Christ ali mercy seat. Dans le français, il y a un propitiation. Attends, tu peux me hébreu. Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Tu retournes à verset 5. Hébreu chapitre 9. On a traité bien. Et que je suis en yo. Ah, on t'a dit hébreu, probablement Paul. Alors, les camés tabernacle. Mais on t'a sur tabernacle. On explique les longs mois. Ah, tabernacle, il y a 3 parties par ville, les saints et les très saints. Mais je vais il est très saint. Verset 5, comme on a. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins. Donc, la arche, ça nous comme Beko. Ma vie de couleur avec la chérubin là qui va ange, ou va ça qui est en or. Couvrant de l'air ombre les propitiatoires. Les propitiatoires. Donc, à d'alliance, où il y a la place, il est très saint. Na quatre na yango ezaki na bâton oya Aaron ezaki na nani na mana na man ezaki na verge Aaron man ezaki na ni sous table alliance des tables alliance on a pas pensé que Moïse amibeko mais ba bili kolosi ko ya archango yaki couvert avec ko ba bengi propitiatoire on a baki mercy seat en anglais ba bengango. Il a qui couvert le colo ya arche. Et puis, bah, chérie, bah, le colo ya propitiatoire, on a mis balai, ou bah, c'est un or, quoi, tout ce qui me tourne à bango. Alléluia. Ma culture, bah, car ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessous. Nathan, verset 5, on comprend comment arche, on a. Ni les 4 yango, et puis couvert comme on a propitiatoire. Anglais babe ango mercy seat. Seat ya miséricorde te place moi miséricorde. Ce que tu as dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3 verset 25. Romains chapitre 3 verset 25. C'est lui qui dit a dessiné. Et on va prendre Jésus Christ. Là-bas, en verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Donc, par lui couvert que nous avons couvert à l'alliance. Babi Jésus Christ n'a pas destiné qui est dans le
po azala bo bato bazo croire na ye victime propitiatoire. Donc Yesu Kristo alali couvert wana ezo likoya arche. Tu comprendre punition condamnation ya ikata mibeko. Mais Yesu o azali couvert wana pe azali babenge so sacrifice atoni sacrifice ya masumu. Hallelujah. Pre azali propitiatoire wana o ezo couvrir jugement nyonso o mibeko emimaki. Alléluia. Parce que jugement ezo ya nzela mibeko, punition ya nzela mibeko. Je vais continuer koloba. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant. Mais pour aller à sa justice naye, pour dire tika qui impuni ma péché qui commis auparavant. Pour nani na sala kiango, pour te kolo yeso azali bien comment qui sacrifice péché na ikuluzu. Et puis propriétaire après bango somakila tant souverain sacrificateur roya azo somakila il faut l'année pour na bolimbi sema sumu ya bato. Alléluia. Ako souvent le kolo ya propriétaire wana il kolo couvert qu'on a ya alliance. Alléluia. De ngolo ba ke kolo yeso azo couvrir masumu na bato na zela ke non pas vraiment ko couvrir ko longola yango. Siko mi beko ezali kat na se ya arche mwana. O aza kat na Yesu Kristo mwa ezala pini kat na yango ezali te. Est-ce que vous comprenez quand nous avons parce que vandi kat na arche. So Yesu ali ko na yango comme nécessite, comme sacrifice à péché. Sacrifice ma klena esopona ki. Pour te mi beko konda sa loi eko ya pa batote. Yamo no so grâce à Ziridine after curse law. Yesu arracheta biso na malédiction loi pour accompagner malédiction. De temps où il y a Yesu Christo, malédiction loi eza sur la yote. Alléluia. Puis nous soit la loi et même qui eza sur la yote. Nous prenons un exemple. Dans le Exode chapitre 20 verset 5. Bien sûr, nous avons visité la iniquité et la beauté jusqu'à 4e génération. Où est-ce que nous avons mais tant où il y a Yesu Christo, le roi Israël qui punit 4 nango, babi nzambe awa, nzambe atiki yango impuni. Masumu salaki auparavant. Oyo salaki na kala, oyo salaki avant yeba Yesu Kristo. Oyo babot pa salaki, eko kita 4 na yo poza na puni, babi nzambe a puni yango lisusu te. Pourquoi? Pour te Yesu Kristo a commencé sacrifice péché. Babi l'agneau de qui ôte le péché monde. Pour te Yesu Kristo azali propitiatoire. Couvrir qu'on a, ils ont couvrir à l'alliance, place Mbeko et Zali. Son moyen de condamnation, punition de ma carte, Mbeko y a pas na yo, Isate. Parce que Yesu Christ a couvrir l'amour, tant qu'il y a 4 naïe. Alléluia. Il y a un moyen de place, combien on a, il y a une place où on a rencontré yo. Nous avons rencontré, na place appropriatoire, na place où il y a Yesu Christ. Libanda Yesu, moi, koutana Nzambe et Zalité. Il dit que c'est le chemin, la vie et la vérité. Avant de nous comprendre mazolo ba a. Donc simplement ngolo ba ke tango ye katna Yesu Kristo Zambe atiki impini ma be nyonso oyo salaki na kala. Oza su pini pour entrer en côté. Ma be nyonso iniquité même la famille o mi be que ça qui t'a pas na yo et ko kila su pa na te pas sur ye katna Yesu Kristo. Pour ini pour te connaître yemu ka koma ki iniquité na ikuruzu. Et comme proprio à couvrir punition na eyaki na mibeko elanda yo egolando soute. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tant que ka biloko o bien-aimé. Ozobima na kombo na Yesu Kristo. Ozobima na kombo na Yesu Kristo. Mtu atu nga mina azoma na zakaka. Yesu o résister diable. Faut résister ye. Abitango résister ye akokima mosika na yo. Diable a travaillé na ignorance abato. Toujours ignorant, on a attention au 4 na yo. Mais tant que vous comprenez que vous avez miséricorde, et puis vous recevez miséricorde dans Zambé. Na koko vous avez pini na makambo ote. On a ça qui 10 ans passé, 20 ans passé, na ignorance, na incrédulité. On va koko basala qui na vous a pini na yangote. Alléluia. Parce que Zambé, quand on se comme un merci site. Punition des alliés, ils en ont C na Yesu Christ.
moyen matakat na ngel pas nazali kat na Yesu Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. De Yesu a destiné Yesu Christ nanzela makila na ye. Pourquoi manzela na kila? Parce que makila ne sopana ki pour na molim so suma bato. Alors la victime propitiatoire. Makila bango sopana likolo na ash. Abi Yesu nanzela makila na ye. Ala victime propitiatoire. Bato bazo croire na ye. De bato bazo croire na kolo Yesu Christ. Yesu a commis sacrifice na bango. Sacrifice na basumu na bango. Loi omi sacrifice na basumu na bango. Piji sonyo na basumu na bango. Yesu ta memaki yango. Bango za pina yango te. Alléluia. Afin de montrer sa justice. On a sa justice na ye. Parce qu'il avait laissé impuni. Donc Jean-Baptiste a impuni les péchés commis auparavant. Masumu o esamaki na libos auparavant. De masumu o esamaki kala yo so na kala. Jean-Baptiste a impuni. Apporte pour la comprendre qui yango. A comprendre qui maloba oyo très bien. Que na miséricorde na Nzambe, Jean-Baptiste masumu na impuni. Yango baki na sama be na mutu mon côté. Alléluia. Abi na sama be na mutu mon côté. Na be sa vie à mutu mon côté. Pour quatre na Yesu Christ a comprendre na dali impuni. Masumu wana nyoso Nzambe sa limbisa yango. Na ko kango sute. Na ko kansaka songo tout pas na zali ko limbisa na ko Yesu Christ. Pour la miséricorde dans Nzambe. Nzambe yokanga mawa alimbisa nga point nini pour te kolosi de kuruzu ye akomaki lisumu. Kolosi de kuruzu ye amaki masumu na ngai. Akomaki sacrifice péché na kuruzu. Pour te ngai na limbisa ma makena effacer masumu na ngai. E couvrir quand me effacer yango. De masumu na yo ezali effacer. Lokola punition yaki na zala masumu. Tant masumu ele effacer punition e ko yaso pa na yote. Na kombo na Yesu Christ. Parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, n'atteint la patience na ye. Le temps où on s'en a bien la patience na yo, azo zéro yo bon ramote. Le temps où bon mote masumu nyo fekei. Donc ça bazo mo na sumu na te. Oyo kansaka wana. O nga na kansaka tamsuke o na zo sala oyo ya pona punition mabe na salaki. Za bazo mo na mote. Et elle m'a cassé mon instateur, m'a cassé la mission mon pourtant j'ai la carte d'ignorance. Tout le monde la carte ne s'y connaît. Et ça ignorance mon aîné. Alléluia. Bien sûr c'est pas mon gars mais il faut résister. Il faut tenir aux exercer autorité pour occuper la communauté Christ. Mais on a carte de boîte na yo exerce autorité. Mais quand on a carte dans négativité on a ça qui yango landi bana tout ça beaucoup. Ça m'a cassé, on peut accepter un diable. Gloire à Jésus. On va apporter pour nous ce qui est verset oyo. A comprendre le oyo. Et pas moi ndeko ba basaki ba yeseke na masumu na ye, ma basaki yango landi ye Jésus Nzambe landi. Dans Actes chapitre 28. Tout ce qui se place wana. Tu comprends comme na apporter pour ye là qui. Mais réaction est ça qui ndeni. Actes chapitre 28. Acte chapitre 28, on va verset 1. Donc, on va sous cabine. Acte chapitre 28, on va verset 1. Après nous être sauvés, nous recommînent que l'île s'appelait Malte. Verset 2. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu communier. Et nous recueillir tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attachait à sa main. Verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme
est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. De temps que bimia comme il m'a mis mal. Alba barbare. Yamba qui va très bien, taba va très bien. Précis moto passe mali les bons à ma casse pour l'amour les bons bêta. Pour la kangishi nzete koni atira moto. Ya ebegete nyoka alinge na roboko. Mais yoka batuana. Babi moto oyo. Taba moni nyoka wana roboka Paul, vipere. Aki spena roboka Paul, bari boy. Les gens en zone bako minime bana bango bi sirema moto oyo azamo bomi. Loko azamo bomi, jisa nzambe etiki ete. Ata bi kuna mai me jisa nzambe zo landa ebo mai. Alléluia. De point à bango bango ki loko pour la 5 mabena kala. Do makamone yela ki aki jisa nzambe. Au moins de tout le monde a même chose. Donc, si on a un ana sai madina kala kamoyo zo magana obo nzamba zo pinye ka pena kambo. Nzamba zo pinya boto ba kase na pona Paul. Babi muto oyo loka ba ko boma bato. Si le man nyoko wana lingam na boko na ye, eli pose mambu babe bango sala wana yangonde nyoko wana jisi nzambe zo landa ye. Alléluia. Bango ba bite Paul sa receva azo de la miséricorde na nzambe. Andime ke nzambe sa limbisa ye. Bandima na ite ke nzambe ko pinire mabe o asaka. Bamba kasi nzambe zo pinir Paul pour mabe o sali na kala. Bile so Paul sa nini a secouer seulement nyoka wana pe akoi na moto. Alléluia. Paul comprena qui soit na maloba batu oyo nyoka nga ko swai. Soit abatu na sali nzambe toujours nyoka nga ko swai. Parce que on peut ça accès na négativité na ye, na doute na ye, na incrédulité na ye ko se nzambe zo pinir nyoka nga ko swai. Ni na baki ozo kanisa yango ko yela yo. Alléluia. Ozo kanisa yango zo yela yo. So pour la côte sera père kat na ye. Amano bangalo ba o sali sirima juste nzambe li puissance nzambe nyoka nga ko swai. Mais pour la comprendre que non nzambe sa limbi sangai na resa miséricorde nyoka o asekweka itaka nyoka donc a gangité à l'élite asekweka. Bien mena kombo na Yesu Kristo. O nyose kangam na vina o sekwe on a kombo na Yesu Kristo. Ko kansaka tegeli nzambe ntazo piniri yo. Ko kansaka te pote nzamba osala mabe mingi nzazo piniri yo. Sekwe on a kombo na Yesu Kristo. Kwa isa on a kombo na Yesu Kristo. Kwa isa on a makanisa yo. Kwa isa on a prier. Kwa isa on a na kwa fua na yo na kombo na Yesu Kristo. Kwa isa on mema bazo yebisa yo mabe osali yango yo kwa isa on a kombo na Yesu Kristo. Ko batu ba isaki Paul. Batu ba yebisa yo ke mabe osala ki yango mambozo yela yo. Exemple na bakoko na bino yango zo yela yo. Yo fo kwa isa yango, fo kwa isa yango. Comprendre que le Yesu de Kuruzu a comme qui péché pour recevoir miséricorde ensemble. On reçoit miséricorde ensemble par rapport à ma béo qui quoi il s'en na comme na Yesu Kristo na quoi ici ni kambo au nom de Jésus na c'est quoi yango et que zika na moto na ensemble ziki sa yango na moto ziki sa yango na libérer moto tumba yango na comme na Yesu Kristo et tumba misala wana et tumba nyoka wazo kanga yo na loboko algo kanga libota yo pona ko soa et azika na moto na nzambe azika na moto na nzambe yango ne faut sala bien aimé si au mona des grandes choses au kango la manabo mona yo haleluya haleluya moli mwana zika na komo na komo na Yesu Kristo ezika moli mo peta na ndaki libota na yo alinga landa yo tout ça boye yazo ka ça légal azali illégal pour te konsa limisa yo et soni moto na nzambe zoye na kombo na Yesu Kristo esprit familial wazo landa yo et détruit vina détruit via bana yo yo ko za la punité moni mo azali illégal na vie na yo illégal na ba famille na yo mote mo sonde ziki c'est au nom de Jésus ayi amba moto na ma zika na kombo na Yesu Kristo moni ma famille zika na kombo na Yesu Kristo pote yo oko za la punité na kombo na Yesu Kristo to comme na suka matia na biso to mo abo bano to nzambe Tuanza place tona nzambe kumisa comme nzambe pambola pambola loba merci pour la musique qu'on a yo ngana zali punité pour te ko choisir qui puni pour atina ngai masuna nga kala zali impuni pour na sala na ignorance na sala na ko zanko ye bana kine crédile dazaki na crédibilité na yeba kité na me yo so limbisa ngai na ko za puni pour atina ngote tona nzambe
Pambola nzambe kumisa nzambe wana. Pambola kumisa nzambe. Pambola nzambe na kumisa Kristo. Pe sekwe nyoka wana, sekwe likamwana. Bazol bakeno kuna mamu sai na kalemo sekwe monte ziki au nom de Jésus. Refusez yango na komona Yesu Kristo. Refusez yango au nom de Jésus qui Nazareth. Tonda nzambe bonde pazali. Randa karabasata rabaiko robo sente. Yondo korobo sita rabashia. Eka rabasete rebeino korobo. Mranda rabasanta rabababa. Karabaiko robo sita rabaseke. Papa na pesho merci. Nazomushi gloire pa na yo. Walinzame malamu. Walinzame na kembo. Na déclaré na kombo na Yesu Kristo. Miséricorde na nzambe zali yo au nom de Jésus. Obtenir miséricorde na nzambe na kombo na Yesu Kristo. Na déclaré que le social libis na soumis se libisama que le social qui puni pour la punité na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Punition zali yote. Condamnation zali yote. Pour te que le social qui puni a comme qui iniquité avec qui va intention pour la punité na kombo na Yesu Kristo. Makele sopana ki pona ko couvrir pona ko effacer ma soumunion surtout ya bo mona na kombo na Yesu Kristo na déclarer yo zale mo limbis yo zale ko limbisama na kombo na Yesu Kristo na déclarer yo sanctifié na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo monte ziki se mori mo sa famille mori mo so ya o zale nzambe te famille et même ma punition ka tu mona yo e zika na monte nzambe na kombo na Yesu Kristo monte tumba moli mo na kombo na Yesu Kristo. Et tu m'as dit comment Yesu Kristo pour aller illégal dans mon ayo, aller illégal dans ta famille ayo. Na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Papa to pambo le pesi gloire pa na yo. Anyo so sali, gloire zongi pa na walinza me malam. Na kombo na Yesu Kristo, nete boneli bongo. Amen. 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 Bemeto comme na suka matea na bisonda za lokumu. Anyo so sali na matea oyo. Tu auras un service moko lelo oyo. Peut-être en anglais jeudi pour la bande oyo. Bah c'est pour un peu pour la matière en anglais. Jeudi à partir de 20h, peut-être pour l'anglais. Quand on va pas mourir, continuez à partager vidéo na bande comme ça. Mais un message il faut comprendre en gros et que tonga foi na yo, on a foi makasi, on a foi et pas na Yesu Kristo, foi na misa ngomba gogota. Faut y ba ngo très bien. Faut la révélation na yo. Et la révélation compte à 4 naïos, au fondation, on bénit, on très bien. Et pour au monde, et bien, nous sommes au monde. Mais moi, vous mettez 4 naïos, délivrez-vous, vous mettez qui monnaie, vous délivrez-vous, vous en poignez. Toujours kangolama. Dans un mystère, ce Christ, ça n'a pas de côté. Que bon de la ignorance, c'est bon de avec connaissance, que vous allez à l'immission. Que vous allez péniter dans la communauté de Christ. Pour que Jésus Christ, avec pénit pour te yo, vous allez péniter. Les châtiments qui nous donnent la paix, et tomber sur Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Wana tukutamba asima. Otika kimia. Zamba pambola bino. Merci pour nous avoir connecté. Na kombo na Yesu Kristo. Bye bye.